Pourquoi tu vends l'idée moi oh obimila yemo à l'occasion de rien. Oui, raison dans un formateur dit. À l'occasion de rien. Bonjour ba Kofi Olomide. Yé wana rasi. Wana selon yé. Na bani. Donc ils ont propos na yé. Kaya na lobit. Et ça engage ka Kofi Olomide. Nenga ba donc non malé au lobit. Pour mutoyer derrière la formation. Aye ka na encadrer. C'est là. Donc il est là. Zomba. Yom to lobit. Ouais. Na muta finga malokola le roi le fasati. Bovani ga bo. Le roi le fasati ko tanga kombo kese noté. Atiko betel sonoté. Yo na pas les petits vie. Pour la succès na san. Na tanga kombo. Vous avez le roi de phase formateur. A formé ferreté, a formé mobilité. Bana ba na bilo na ba. Parce que Sony a vie, a vie. Faire go la moi bi ngana formé pa na yi. Moni son. Oui, rason nga za boye. Conseil ba beti wana yem ta bimsi papier. Bino mo wa bimsi. Na liste mabanga. Kasi yamoti. Mutu wa bimida patanga. Parce que ba yema pona bino sikobo na nenga 600 ba vanda. Ba vanda ne faut ba trouver comme ba bo ba. Faut ba tanga ba pesa na. Mais j'ai bien pire na papa chara ndo boka batuna na mutu, a boka ba Costa au mari, azo boka ba Patrick Bologna honorable. Ala batuna na mutu aza. Ouais, biso le roi de la forêt pas boka batuna na mutu. Ça batuna biso. Mais o comme sur place. O batu ba biso to pour l'événement hôtel. O comme sur place. Lui c'est bimi à sur place. Hein? Toro pour la terre. Faut to ko ta gata histoire. So ba pesa on a. Mikolo idéologie, papa biso leki papa bango. Papa biso bota aigle. Ko abina bota muano. Problème ezate. Omoni na epselo mo boye. Petit sacle. Moi so kuta na muta eso leki o. Ko kene po so na eti. C'est normal. Ko le c'est normal. Fabrice ça bino ko le na mula inga leki o na mukuse. So papa na bango leka, papa na biso peta na ko su bebele. Zo pal. Quand on a le papa, je suis bébé. Soit côté il y a toilette à Kangi 3 heures d'États Unis. Donc c'est papa na bino à l'équipe na boucho ba ebele. À l'équipe so na kanga dans cette ba vendre pas naï. À l'équipe so na bilon oy. Continuez. Collègue comment il a monté. Azan a raison. Azan a raison. Il y a bisika o ba lekeli biso. Na bita so comprendre. Mais lelo sikoyo, comment on va vivre à Wenge? Oui, Wenge bo salaboy, Wenge bo songisa boy, Wenge bo bimisa boy, Wenge bo salaboy. Mais lelo sur le plan international, Wenge zate. Et soit dans la communauté congolaise. Na bien siko Robino est-ce qu'il ma musique? Ma musique c'est ça la vocale na. Ah ben kayona iso oui bien c'est là on ndeni. Na CP mama linda merci. Merci parce que tu es un jour. Mon ba biso to ba yaka. To so na face ya mna ondo yedi kuba. Polo bobo obo yate. Yo za muta kitambo kena kitambo. Tuna ba mama to wenzo wana. Muta yo kisa papika kon soni pona. Po Robino to ba ndova ni papa papika kon kitambo. Se ba tindie pa malinda kino so ba mipanzi. Yake kuno te papika kon ngamatabisi. Kasi ba ko ngamatabisi. So ba Robino va ba repesa jamais concept na comme kuna niveau terre do ba ma musique. Alors tira pas do bangote. Yo pe ku tuno sa so ba no beta maswa Robino comme ça. Po yo tango le la télévision Robino za yite peut-être zo kene classe. Zo le la couper moi Far West. Mais allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle, Mamba. Moi, ben, idéologie que je peux avec une petite partie de salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de la vôtre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale. Bobak Sangamona, papa Eskakaba, papa Eskaka Toubola Moukadi. Yabino Yango, encore et toujours Zakari Mwamba, encore et toujours. C'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Hein? Il n'y a pas de succès sans successeur. Idéologie retire la toujours idéologie. Et Nzambala bien Makolongule Ngaye.
nakolataka sandale mokolo bana poto tu bokokotizelenga lar na château rouge wana badario kimpanga garçon Schengen Patrick Esamba le médiateur garçon capable honorable Arnaud Wakou motema batu ya mama Emeraude Monique Kassé Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises Grâce Djunga de Paris maman na kilani mbayi bokotizelenga lar wana château rouge bodelegelenga muto akokende kosombelanga sandale Jésus qui salata na Israël mukonga na kolata sandale merci na batutu oyo tout bozo sa confiance ba abonné nyonso Tumba TV officiel na oyo nano s'abonner te s'abonner massivement bon liker bon commenter vraiment le loti je kiti bon awa na maison Noël meuble et sika nini ozala posa ke kiti ya bien ya solo na ndenge ya mikili soko za ba parler awa on a posa ya kiti ya bien ya solo awa et pas Noël meuble merci beaucoup na batutu bo soutenir merci na Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique déclarant oya kangi Luanda wana balobi mutu wana monopole deux fois au gouvernement ngolais et ça lui confiance aux ala biloko no par Luanda au 50 conteneurs 100 conteneurs on a posé à déclarer au hasard sérieux et ça Pablo Kini le déclarant le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même merci à batutu sénateur Yanzambe merci na fondé Pipi de Lio nazako lele ngai boss Yannick Nia boss Yannick Nia Rombox l'homme qui détient le drapeau narata souda fona merci beaucoup na Trezeguet Moussala le demi die nazako le labilo tout mabe Kacho Mongo yo yebi toujours le directeur du cabinet Kacho Mongo pourquoi pas Patutine Moulelo to kotumbana Papi le Prince tije kiti awa poto tumbana Papi le Prince nga Papi le Prince affaire banzoyi inga Noël meuble lelo to kotumbana na ye maman Monique Kassé yo yebi nazako le la maman Clotilde Bondo mabe plafond de reine balobi deux fois te bouchelenga irene mobimba za rola muka maman Clotilde Bondo plafond de reine véritablement social maman ya batu ya joli fils du roi balobi joli fils du roi contrôler nga couloir gimbuta wana nyonso tout déjà tanga za royaka déjà bino tout bola muke ngada de sengi pardon ilité ken piana lobi ko senga pardon te guerre biso peut rotsali baya toujours ouais Papi le Prince Tumba Papi le Prince toza wat leo to tumba wa to tumba to so na yo wa to so na ouais ça cop nanga cop na yo c'est bon cop na yo pena cop nanga biso to bandang beaucoup ta biso nango si to kuta bino nango yebi mbula nga bandiango te kuta biso nango to kuta bino nango yebi mbula nga bandiango te mbula te kuta ne leader mutu kwa sala bina kuta biso nango bon sikoyo mutu sala biso kuta bino nango na ndeni yetanga bandit yetanga bandit tanga saba émission Barza tanga na sa Barza anova na normal na kicha otu na batu boy so comme la tiche eza ko ninga nde zo ninga ya biso obino na ndeni ziato na ndeni papa oido swanat to swana yo ma photo swana Mohamed Moleka le seigneur de la ville Mohamed Moleka d'abord merci na batignon tout le seigneur de la ville Mohamed Moleka motema Charity Moleka mère de Valère maman de mère Charity Moleka moi si na santika ndota inkomana na beauté le roi sama ola Jésus on a zo mona déjà kaka comment déjà zo eso balono Tumba comme bomi est comme l'accent merci la yo merci no quitter parce qu'elle est la minute au célébrer peut-être place il y a Noël meuble quand même puis Noël meuble ça ndoi a président nga il y a Noël donc merci na ye merci la batu ba la biso là to sans pourtant to remercier Big Boss on la nga no ndira va parler au Ransoni quand même donc le Big Boss au Ranson le roi de la forêt monter ma maman si de jimam pata maman pasteur maman o sala ke abota bana mo ba dika ba américaine yo na mo na ba ndakta ba ko benga chaque jour autre mal leader na ko sabo bana na bango so sena gladi bana kate tasini ba distinguer na université na bango tandis bana ba distinguer Zompal bana ba distinguer to bité ça identité bata ya Congo mayele ne leki makasi yo la poa fane ba biso yo na biso tumba na minute oyo za clair na biso likambiso pena to landa mama na identité so ta na minute o sanka de kunta mwana na Samantha auti ko so diplôme d'état so na minute so ko senga pena peso image batala ki mwana Papi le Prince na minute auto sa collation Prince Lay donc c'est-à-dire to na éducation autant parce que devoir des parents vers la foi il faut bana ba que ne classe pour jouer ban pour lobby na biso sa bana beza bana c'est ça là c'est vrai photo bon ça venir venir bana biso le lopez a quitté tu m'as vendu au tabena mwana na ebo poto boke au Prince Mbui héritier Kabea tala yo pesa héritier Kombo donc na mitio photo que nous répéter héritier ouais apa kolongwa to ke pas mwana ngai Kombo no pesa mwana eza lo Willy Mucheni si yo papa Willy Mucheni code mondial
biso tochoisisa kopesa kombo na bato malonga tozwa teke yo mutu mo boye bayeka boye biso tochoisisa mpenza parce que tala héritier kabeya mutu biso misa éduqué bato bon classe ya na sonte fona songe la classe donc c'est-à-dire que mwana ya Isaac c'est-à-dire ndenge aza boye aza mutu mo mayele epa na ye aussi la rati et tira mayele na mayele donc yango mona ebisaka bino vous connaissez la vérité vous affranchira avant de savoir voler il faut savoir se tenir debout avant de c'est pas suffisant Isaac ndaza petit Isaac ndaza botumba abimana ndenge ke bayebi ke bakoti boye mais niveau du solo bato makolo bato nyoto batikala le roi plus mondial c'est-à-dire que yango bomoni ke makamneto simba vraiment merci so bengi papier les points ça roya yana bato musu ba robenga ngana roya suti donc ça là mamna ndena tikala mutabes tikala mutaboy mais basaka basane émission vraiment a jetiji nae avant les points yaka sankara yaka puis Roger yaka Sediko yaka biso tutoye appel nae ezo appel valeur pour to ozo ya mbango mutu msoko ta rappel on habite vous allez voir concours même tout baina donc c'est-à-dire on a mené to donc merci donc ya minga merci la ba fanatique tout ba nga wengi musique maison mais j'espère oyebi que événement ça là quand ouais mouvement ça ça côté Bukavu kuna donc on a mené to lobby déjà ba concert déjà l'équipe petit premier concert au bétain na stade na ba on a Kamituka ouais vraiment ça a été bien passé. Mon Isaac, la mission sur la bataille en intérieur, le baguette, le conseil tout seul plein. Parce que quand nous parlons de plein, nous voyons directement où est Ranson. Comme on va faire du plein, c'est faire du où est Ranson. Le local, tu n'as pas de récits, tout le monde a déjà où est Ranson, le roi de la forêt. Donc c'est-à-dire que tu as sur la tente, tu as peut-être salué parce que tu as bien ça, malade, il y a le roi de la forêt. Et on a barrière Ranson, c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo. Systématiquement, c'est un pouvoir extraordinaire capable de guérir même nos malades. Où est Ranson aussi, ma malade, madame Abiki. Il faut apprécier l'homme à son époque quand négatif est condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais qui châtie ou ensemble sera châtié par les inconnus. Premier inconnu, papier de preuve. Deuxième, on va peut-être 50. Troisième, pire. Quatrième, syndicat. Les amis d'identité d'Abisso. Ce peut aussi dire que tu as un bureau. Au moins, 16 jeunes d'Abisso, Junior Katakata Koti. Au moins, mettre un ninja Koti. Au moins, on a d'autres petits mouchoirs Koti. Au moins, voir même mon manager d'Abisso, Sonic Kamanako à Koti. Donc, c'est-à-dire, ça, bon, vraiment, ça a été bien passé. Puis, deuxième tour, qu'est-ce qu'on a VIP. Ok. VIP pena et sali pena kitoko dans la minute au qu'est-ce que zozonga awa des zozonga le 1er août au deux abongo na kermesse ngoza na Kimwenza gare donc Kimwenza moi quand tu parles de Kimwenza tumba eza côté ngatanga ponga natanga na internet Kimwenza OK natanga bien Kimwenza bana tout au bas bakena ba voyage parce qu'elle est pas biso tanga na internat bana classe biso saki ba collègue na nga ezalaki donc muto afana na nga aza mwana ya papa na biso mbosu. Okay. So à l'époque là papa Mbosa Zaki ministre ya sport na période Mobutu zompan dozana ba général Mayele bana na bango dozana ba bana colonel ba Jekate o wenge ba nobenga benga famille ba Jekate do ba Jekate ba to ina ba kantola na zompan so biso totanga déjà kuna so ngati animana Zaki mutu moko na Zaki vraiment aimé et pas ba sango et puis ma sœur moko sœur Césarine on a tumba azando ina otumba parce que yé papa na bango nde bakolo moni ba mvelo ba benga Air Martial papa na bango Air Martial bango papa na bango nde ezaki nani pilote OK moi na nesco sen yé mtazo inga sko temata na comme na 3e position dans Kimwenza tozali kaka na option moi c'était match physique mais ce que yé linga za commercial na longo linga ba yeko tinda nga siko na kola basango o ezana commune na Lemba donc petit OK zomban donc petit wana na esko na ozo ku et pas Abbé Willy dans Zolandanga Abbé Willy oza seul Abbé o bazela pour que ne refungola porte ya papa Lutumba tanga kufaki OK Abbé Willy tanga papa Lutumba kufa ye mutu ya refungola porte mutafungola ngo ya porte batitu bafungola te pour moi c'est pas papa Lutumba pas ko tana kata chambre na bango ko c'était bloqué OK yo binde makamanga kinda si donc c'est-à-dire que nazo ki tasko ça après ce qui ba 30 ans 30 ans, 28 ans, na banga 28 ans. On a longwa Kimwenza. Ce qu'on a au monde, ce qu'on m'a belé à Kimwenza. Donc c'est-à-dire on passait dans le roi de la forêt, un concert à livrer kuna. Parce que au moni lelo papa na biso izipa personne na makufa. Martin Kana. Moi si nanda ku mama Rifine Kanda, mama Rifine et Kanda. Voilà. Yes qu'on est mwana ya directeur na biso papa Louye. Biso to ya olambela biso fufu. Maman Rifine, les Guinéens, moi, quand ça bisot. Les Guinéens, Junior. Junior, lui, kasi on a moi, quand ça bisot. Donc, ça, tu es pas dans bango. Maman Rifine, tu as l'ambé la bisot foufou. OK. Parce qu'il y a des histoires, tu as
totiaka mais asika aza na mama alambelanga mpena fufu bafufu mpena bana dami zompane emasalanga donc c'est-à-dire quoi nakoma wana nakoma mpe na école so na vide na école baninga nanga mpe totanga oyo baotalanga mpo na yebi émission eza suivi ntango baotalanga boyebake masa na bino bokutana kala tozwa mpe ta tokutana mpo toyeba tokosa mpe bagroupe ya whatsapp so tolongwa wanatotali mpena oyo esenga topesa topesi apres toke odine ensemble biso nyonso tuna kati ya concert na ndenge sikoyo ya kermesse tokozala wana donc c'est-à-dire bana maison mère nde boyebi merci toujours na bagroupe te soutenaka biso na kati ya wenge musique ya maison mère na ndenge ya bawhatsapp en commençant par les chanceliers de Weranson oyo eza dirigé par Mutuno Dr Igmalongi toza na les fidèles les intimes eza dirigé par les émissaires de Weranson président d'abord Golf Gisola toza na les émissaires de Weranson et pas Patrick Foussou Patrick Foussou m'a appelé Patrick Foussou Tilelo m'a appelé Patrick Foussou Tilelo Tilelo Patrick Foussou Tilelo Kalobi kolela na ye faut amona démonstration toza na les formidables de Weranson eza dirigé par ya président Mbila Kolo toza na ba yemo ba Nico Mundadi toza na ba coach Ndiama na Fruit du Sud toza na ba Rossi Mukoko zomba ba Dade Musinga zomba Dade Musinga na Ale Mutaga na mutu na yo wa nouvelle génération de Weranson na mutuno l'intime donc toza na bango toza na ba les originaux de Weranson eza ba bango moko ba mama forte bu ya vida toza ba Mamoniki na Luanda zomba toza na ba les stars de Weranson mutuno CPI Odin Manzaka ta Odin Manzaka so avandi wana omoni Élysée bokota na mpanzi donc c'est-à-dire mamteza normal merci la mino tunde bo soutenir bo continuer toujours pour consommer protéger basse parce que yango passer protéger ba na minto to boaka siko contre bon faut battre beba na za protéger ba za disque za titre générique na biso na kati album wana siko na minto to boaka ngo bo savourer ngo donc ils a toujours kitoko j'espère dans un pan de Ronabino awa et pas ya yemoko tumba donc ba question ça yo merci beaucoup bon séjour au pays à mon grand frère propre Eva Tumba Kalombo marche Eva Tumba Kalombo mokonza envers wana vraiment merci beaucoup bon séjour anakin merci encore une fois de plus na Dani Dende le Real de Madrid balobi Dani Dende le Real de Madrid deux fois té boss a silencieux oya fanda na e azana makambu ya kosakana te Dani Dende vraiment merci to continuer na papi le prince les gens disent que vous le Wengeman vous êtes là juste pour insulter les gens injurier les gens à la télé parler de n'importe quoi et ce sungaté et ça la batu misusu au couteau entre autres aujourd'hui fallait pour pas qui fait la fierté de la musique congolaise à l'extérieur du pays asa moko pe abima sotombo la bende la musique ba finga ke nuit et jour ba finga rafali mais au grand jamais ba fanatiquement fallait balo bakeno to kaneli mutumo songolo ba komo le kala te ba insulter mais vous les Wengemen vous êtes là pour insulter et ça collègue éducation ya ba leader na bino ou comment parce que les gens se déplorent pour na bino ya ba insulte ya ba mafinga ko finga n'importe qui o finga na papa o mukolo na responsable mo ki azana bana mais bino so olekina te bo bana ko finga ni yo rolo ba lelo na kata émission na kata chaîne o Tumba TV officielle Tumba TV na koyebisa le mo boy j'espère que yo ebinga en 15 jours papi le prince a rola mukana ndako na ali bomati ngana bota wili mushena ndao na bota prince na bota fatu na ali bomate na yebo na no finga ba parce que éducation na ngati zopal ngana d'abord le archevêque même le bobo na l'honorable Timothée Chimanga zopal yo yebi donc c'est-à-dire naza petit ya ba Bruno Libuka mbonga propre zompa ba wili pensemi ba président don ali baba tabaeli donc c'est-à-dire que muto finga na musique ole kale roi d'Afrique yo yebi azati muto bena finga ndenge yo yebi parce que yo za chroniqueur muta finga na musique ole ka Weranson le roi d'Afrique azati et puis muto peut répondre ba tuté ezaka le roi d'Afrique boko finga a répondre raté boko sabo abonai n'était chose comprendre mais c'est-à-dire que batu balinga et puis mutu oya pesa ka batu succès ko le roi d'Afrique azati pour ça tangi comme na ye nde ba yebi ka papier oleka sanga oleka comme on sani ezongi na cop moi ne basala ba ma jouer ce qu'on a combo ya le roi d'Afrique na lo babo ta to vanda boy leader mo boy o bimila yemo à l'occasion de rien oui raison dans un formateur dit à l'occasion de rien bonzo ba kofielo mide ye wana kasi wana selon ye na bani donc ils a ba propos na ye kaya na lobi esanga cheka kofielo mide nengo ba donc no male o lobi po muto ye de na formation aye ka na yo encadrer c'est là
tokenda oti zombwa Ouais. yo moto lobiti Ouais. na muta fingama lokola le roi de face ati bovandi ka boy le roi de face tanga kombo kese noté ati ko beta sono te yo na pali pita vie pour na succès na sani na tanga ka kombo oui rassure le roi de face formateur te ako former ferité ako former bilité bana ba na bilo na ba parce que soni o a vie a su a vie faire go la mo bi ngana former pa na moni soni mutengo kote la boyo bil ki to ba za former ata na ba musicien ye baba ni ko prendre yoke le roi de face formateur nana yoki soni fallait ko ya na hote zombane donc c'est-à-dire au banino action bon bana boy mutu mo yera na idée vandika bote we ga sonne nga za boye conseil ba beti wana yem ta bimsi papier bino mo wa bimsi na liste mabanga kasi yango mutu wa bimila patanga parce que ba yewa pona bino sikobo na nenga 600 nde batu bavanda batu bavanda ne fo batu bakoma babo ba fa batanga ba pesa na mais jibe mpia na papa chara ndo bwaka batu na mutu abwaka ba Costa Omari azobwaka baba Patrick Bolonia honorable ala batu na mutu azala ouais biso le roi de la forêt pas bwaka batu na mutu batu na biso mais o comme sur place o batu ba biso to pour l'événement ôté o comme sur place li c'est bimi ya sur place to pour la té photo ko takata histoire so ba pesa ona exactement la bien là aussi to ba yanga nango on va se demander to ke na likambo ozombal yo ke kana likambo bo vandi pe bo vandi su bo raisonner we rassure le roi de la forêt nenga zawana bo bambi likambo so bozo ba bien ke to bo bamba likambo papi mo azalaka si sanga mo azalaka donc e ba ke aba to ba koyaka ata ya lobité biso sani ata nzamba kiti to sani to ya so tango yo so se mesire oyebi ke olekinga na koloba olekisanga na koloba comment ne bayaka na ida bongo so serait commis ya ko banda komba e komi ote banzo na biso baite nzo ya ndeni oyebi ezana batu mususu zakle balinga ko yo ibango te si là c'est vrai oyebi no bango te balinga yo ibango te le roi de fende bazana ba pela batu mususu bakutana te mazane fanatique na ye yo to so ba bêtise to bakutana quartier na bino beaucoup de quelque part Joana silike liyo. Ochonga comme le roi d'Afrique. Mais ya yebi ne pays. Mais kanda, est-ce que bige wenge bo mabat? Séparation wenge. Ba d'ailleurs. Ouais, mais là batu ba. OK, c'est wana. Les autres questions wana e kabola nyonso et ya na tribalisme ya kata mboko. Ba luba ba na papa chéri. Ba tabandu nu ba ye koto. OK, c'est kabola na ba konti. Au moins na papa na biso général Raus à l'époque on a ça en général muta papa chéri. Oui, mais lelo général Nabiso, papa Sylvano Kasson, puis à son ami, notre colonel Van Moutanan. Et Kabola na Batu, oui, n'a pas gouverneur. Baby que pena que papa Santini Moutuya, papa chéri. Mais papa il mouta Moutanan. Yaoui Rasson. Donc, ok, Soana et ça m'a Cardozo Mwamba paix à son âme. Paix à son âme. N'a pas chéri. Mais ce qu'on ouais, rapport au maire ouais, aya mona démo ça soit vie na Goma. Soit na Goma, le roi de Fosco Orbe, Orbeta. Ce que Fosco ko marqué. Balban ni mapao ça pas patron. Soit na Goma baza makambo wana ti. Goma ce que tala tellement ba guerre to et uta na S. Tous les jeux ça na Mamasasi. Ce que yo ebise ba mwanini. On a mutabu ça. Mais na sikoyo, mais makamunyo surtout wana. Moi te esuka na ngana communauté congolaise. Yo kate. Moi te suka na ngana communauté congolaise. Na c'est le mot. Ouais. Na c'est le mot. Kokabona ne suki na ngana biso na ba congolais. Na Congo te. Oui, esuka na Congo. Yo ka. Na ne so no. Et traverser na bibalete ya keno dans na pays mo ba anglais mo to ba français mo boy. Tono ba kota ba guerre te suka na ngana communauté congolaise. OK na. Ouais. Est-ce que le Didier Arafat Amta Côte d'Ivoire a yebisa bino gaza idole bille pour nani Amta Côte d'Ivoire est-ce que ngaza idole bille bille a bettre OK c'est na pi ma obi auta mais ce que to ba yango na ça bon na kezela na kena yo seul le Afrique balobake bango nyoto ba célébrer ka style moko ndombolo et auto OK c'est ni na wengete kaluchi de est-ce uta na saiko to banoke na usko normal nando keno siko to kei lelo soki lelo biso to beta to bimsa disque yo zala 16 jours de la semaine na victoire
tobimisa le roi de France sabino ke avion spécial jet yé batinango et pas bien yema te donc bien yema président Guinée et ozo ba pour que fêter en kuna so président na azamta mboko na biso papa Sassou makamna ye nyoso tout amuta mboko na biso tangu to betina Jacob Divari tango yo beta na le roi de Vari ta yo banda ko beta na le roi de France na beta du soir ya featuring asala pour wane sega le roi de la forêt papa manda abetina Peter nani so yo ba komba muto abeta featuring o le to ko beta solo to ye ba te bango de baba nao tant papa bota Michael Jackson ouais rançon na sala featuring artiste américain nini yo lelo po mutu ko c'est là asala featuring c'est la featuring ba ba comme ça en réalité on va comme ça et ça featuring ça échange culturel yangwana so na ça le pe ba yango baboya ko sala collaboration tenant en fula nga ya mona lokwa net so na ebiso tona yebiso nani papa peut-être va nani mutasala nite mutabana oyeti et on attend le roi à ce sango na Jacob Divari yebsanga mission ni na obeta so kenga na sa featuring so muto l'équipe américaine ni surtout na vie c'est Michael Jackson anima dit ma papa na yo la tala le roi de Fonanda tala on pas ndakona papa boti Michael Jackson numéro 1 ya musique aye palan ko ya ko tala we raison non ko ça échange culturel asa basalango au moins te simba takufa au moins na tena ntaya ko récupérer ngo zaki nani Shaggy mutabeta ana kata mboko yebisa to Shaggy abeti na mboko américain na obeta mboko donc Shaggy tant y a mboko yesa no miseni ya sakata na idée au monde américain ba sola ne pour aya Shaggy utawa Tanzanie Shaggy pour Shaggy ça le seul misé abeti na fête anniversaire ya Michael Jackson avant Michael Jackson kufa seul misé lui tant Roberta c'était Shaggy parce que je sais pas qu'on a ba misé to tanga ba bimaka Shaggy ça des numéro 1 là-bas mabeta nani Shaggy on compare Shaggy na R. Kelly au moins bien maman compare aux États-Unis donc on est bien ma solo tangu Shaggy yaka awa batiyongo tangu tango ya basala featuring nabité taba beta ndule awa te basala featuring papa c'est ça c'est featuring ça c'est là il y a moins des échanges culturels wana il y a moins même terotika la pour lelo so koti na lelo internet c'est ya donc na yo moi le roi d'Afrique abando ça si so beta berset internet c'est arati yo pour des évoluer autre merci tout le monde des évoluer so biso bino so bolandaka makamba bato kolanda mambo bato parce que ba monde évoluer biso ça la succès to beta ba double zénith to beta ba Bercy to beta ba palais de sport to beta ba Madeleine to beta to zuba kora internet escala osati wana CD mtebima ana ndiai na ndiai CD ba tondi yo yebi yango vous comprenez oyebi yango so ba bibo kita victoire vitemi est-ce il fallait que biso featuring te comme ça soit succès quand ça succès déjà avant que tout ma featuring avant mambo ya internet comme ça soit succès quand ça soit succès yo yo so ngate ngala bima na pour internet ta ngabima papier pas na la télévision on a pena na yeba ba ya manga pena RTNC ça ngou mami le ta zombal mami le la zakite yemo kuna yebeta kinte mama mila na yekuta takini ayena kinite yebi petala nga yemo pela ndakuti o ngale nabi na la télévision RTNC ba papa mbuibe we yangote na RTNC yemo na atala nga na ndakuti ngala ole kantel a zomban ba fefe to luka ba kenda ba poto kuna est-ce que wana yo sanga ba jeunesse ba ina tena ba sagi batanga na ndakuti merci comprenez que tout ça va pas pile presse ba kota mambo ya ajira bisote zomban le ba mise bele ba ganga a asai mo le obo na sai ba fiboy mais yo bi ka be misoto sala na bino to beta ba vinga na beta sila beta na solo est-ce que ba ngaba ganga kawana bazana dozo 10 journalistes par jour o ba yer lukaye ba 10 journalistes ba yer luka porter parole et ni musicien pose regarde depuis ces 20 minutes quand est-ce qu'on internet bandotal mais ce bango ba salika 1 million de vies on a beta ngwa combien merci papa mais lelo on bien ce que faut dire karabatu lelo te makelele te moni lelo
autre mec oui ba wera ba seli ba succès à l'époque ezalaki ba DVD ba CD ezaka ndenge moko lelo ndenge comique mundela a facilité mutu a facilité ba artiste musicien au banda koteka musique no en ligne parce que photo en moko o le roi de faire Instagram combien de filles oya ba nini o ba sala monter lelo yo beta ba solo wana siko wenge oya 4x4 après 25 ans biso ngana yo ndo to vane a to vana yi corona masole zaga moko yo vana nda utara makama vita kamera yo banda vanela après on to mama Fayulu Zobal Fayulu a sali boy Fayulu to biso tout même koyoka politique wana boso na politique ya zolo aloba lelo wenge beti concert ya les 30 ba renverser mokili makama debe soki nanzela o wera sona gira lycée oh wenge boy ezongi iswa ko beta lisolo nana nga zongi sarango so ezaki masola kala wenge mte zongi yango papa sasa bino to redémarrer mokili po zongi sabatu na iswa ya wenge jambe mta redémarrer te o tobi musicalement tobi makama vie ya mutute ya muteba na ya yo papa chako créer mutute le roi de faire créer mutute biso tozana part na biso musique po nzamba bia mutute na mutoki na ye donc yo le na ki journalisme na zomban biso to na musique to redémarrer monde de la musique pour yomo yebi awa so batu bakomo beta lisoti yo comme ko ya boye c'est-à-dire histoire ezalaka na ngote to mama politique biso to boyo bakangi nani yo bien ngote combien de batu bakangi ana ba gouvernement to moyo akani o ministre nini o bazuye lisolo ni ezalaka na Congo jeune avant de so beta lisolo musique ezalaka toyoka bagaz Fabulous bagaz Mawete bafali pupa o lelo pe autombola bendela mboka musique okoyoka mutu na ba kobeta lisolo na ye eza des choses différents yo te yo mutu akoswana pena ba vandi ba aswana mama bagaz bavandi pena yo oye ovandi eske ba oswana yo comme mona lelo yo habite tous les bars et son musique tout ya wenga kala ta babarti yo ta barti ta boitit tous les bars l'on a mis ça que yango so te protéger ba hérité watanabe tout de contrôle mutakangi mboka so yo sanga nana obeta ko de hérité la mboko yo sala franc pena na ville to vandi boy betela nga nana obeta ko de hérité so il peut être journaliste pena ya solo franc yebsanga nana obeta ko de quelque chose ngani na tout mais continue te to so la po batba yoka batba yoka biso yo ba usa journaliste quand même vérité batba ba yoka ti ba mtu ba sa peta va na Australie Zombal, mutu mza va na Kiba, mutu mza va na Grigri, suka monde va na Grigri. Siko Grigri, Grigri. Siko la milite yo. Ayo Hollande biso. Aye ba réalité. Pas tout mutu ba lo baba okosa. Pas biso na réalité awa. Yo mo rosa wana nana zo beta na ba koleka héritier. Tout ça bien normal. Mais au moins mutu zo beta lisolo azolo ba n'importe quoi. Nana zo beta ba conseil koleka héritier. Oui, il y a des concerts samedi. À commune où il y a commune après aussi il y a na kermesse où il y a bandal. On s'est partagé. Au moins un degré. Sur ça. Merci beaucoup. Mais les lots photos faut qu'on se les dise. Mikolo idéologie. Papa Abisso les papa Bango. Papa Abisso bota aigle. Papa Abina bota Mouano. Problème est moni na epselo mo boye petit sacré moi so kutana mutu aitsa lekio ko kene po so na iti c'est normal collègue c'est normal Fabrice ça bino ko kolenga na mula inga lekio na mukuse so papa ba ngo leka papa na mso peta na ko su bebele zo pal kana ba ngo leka papa na mso ko su bebele so koti na kata ya toilette akangi 3 heures d'itazo ngo bimbati les gars, Zagre, les gars, on ne sait pas lire, effectivement. Si. Donc, Zagre, vous les gars, on va en noter. Faut pas les rappeler, ma Sarah. Zombal, faut pas me l'équipe biso, n'a pas bim sabanate. Faut biso bim na bakoko. Si tu vas noter la mission pour la personne, tu vas bakoko, tu vas bakoko. Oui bien. Donc c'était papa na bino à l'équipe so na buso ba ebele. À l'équipe so na okanga ba danser ba vanda pa na yi. À l'équipe so na bilo oy.
Continuez. Koleka kobangela yango te. Aza na raison. Aza na raison. Ya bisika o banekeli biso. Na bita soso comprendre. Parce que yazo e bate koleka yango ani. Pona koleka e fi biso to leki bango. Po leader na biso leki bango na mbongo. Aleki bango na succès. Aleki bango na makambo nyonso. Donc c'est-à-dire yende muta sala ke makambu parce que lelo na minute ndenga za ba beta masolo. Neza na vie na bango na batongata immeuble mo na kata boulevard. Le roi de fêter ma exoglas. Na vie na bango po bango ba beta stade ba yaka tina la samba. Le roi de la famille fanatique mais jamais bokende. Mu commenter biso ke na concert na bango. Na LS au mona bango ba yaka ye papa Wemba na Bozi Bosiana. Mu commenter mona biso ke na encore. Donc c'est-à-dire biso to gagner. Leader na biso abimza hérité a même qui studio rapport poto. Il y a bien même pas de cochon, même pas ngungi, il y a maison mais. Donc c'est-à-dire leader na biso na nyonso to bongo loba à l'équipe bino peut-être beaucoup les cabiso na usu bébélé. Beaucoup les cabiso peut-être na usu bébélé. Beaucoup les cabiso peut-être na buso bébélé. Beaucoup les cabiso peut-être na ukanga ba danser na kati ya ndao. Beaucoup les cabiso na o tu bolingi. Donc on les raisons na synonyme te okanta adegel biso na nini. Potu na ya legi batu na nini. Kolega legeli yango wana Mexico lelo. Yo ba ko le kayo tu na. Muka loba ngane na abona grand journaliste na leki nan c'est bon ou leki nga peut-être non ça la buzoba. Merci mais lelo sikoyo Robino Mundibu bo attaquer Robino Mundibu aza mwana wenge bayoki ye na wenge ata bima na vocal moko na wenge quand même lelo asa pe exploit na ye a gembele ne sika ozo pesa makambu o lelo pa obinisa mboka alobi ke non ba via wenge ba kolina musique te. Lokola papa Wemba kola ki na musique akufi na musique aboyi koloba ke non Kofelo Mide po non encore azara pire petit ya fali aza petit ya Kofelo Mide bo mona ka ndenge moboy ya lobi mabeta wi ba koli na musique te mais lelo Kofelo Mide faut qu'on se le dise aza muto aza toujours na tana moda ne ba angolais ba lobaka toujours na tana moda mise moka mukia robima ya omone teke mukiete akoluka collaborer na omona Kofi aza toujours à la page omona Kofi tout mais bino wenge etikali kutu papa chéri kota mamba album 12 ans plus ou moins sans album na nini et tout a gagné la œuvre sous la communauté congolaise to yewe raso le roi de la forêt pas nene ko meka ko bouger mais à ce stationnaire azo comprendre penda ko tendre penda objectif ya ndenge ya zate po ya muta showman a muta show il fallait zazana ba petit ko kangama ba petit ko ça makam mais lelo quand même Kofelo Mide tu sens que azo ko évoluer lelo ba konzambo ko ba respecter lelo ba tebele ya libanda auto ko zo ba auto sina ba contrat na Laurent Sokoko alors sina ba contrat na Angola pour ba contrat ya URN et tout et consort mais lelo sikoyo comment na ba vie ya wenge oui wenge bo sala boy wenge bo songisa boy wenge bo bimisa boy wenge bo sala boy mais lelo sur le plan international wenge zate et soit dans la communauté congolaise est-ce que Robino est-ce qu'il y a ma musique ma musique c'est ça la vocale na mais quand on a iso oui bien c'est là on ndeni na CP Maman Linda merci parce que tu es baka un jour moni ba biso to ba yaka to zo na face ya mna ondo yedi kuba polo bobo obo ya te yo za muta kitambo kena kitambo tuna ba mama to wenzo wana muta yo kisa papika kon soni pona pour Robino to ya bana vani papa papika kon kitambo se batindi pa Maman Linda keno so ba mipanzi ya ke kuno te papika kon ngama tabisi kasi ba ko ngama tabisi so donc Robino nenga zana so tali forme na yango moni petit na ngana chômeur ba ki aza pakistanais mais ngana moi pakistanais tazabe chopo ba chopo mo ba yaka ba ngona na isute ba so beaucoup te bona vito ba kangi obo opesa bambo ba chopo Robino première vocale à scène maison mère pour mona maman na succès maison mère ata mona Chrysler c'est moi ça tindele bima pa mais pas yaki na makambo na ye aya makambo te ayeki ayer pour so yebe ko yemba te we rasala nga yeba nga yembisete tambongo yango bo respectera héritier watanal abandi opesa mo po baluka ba tiese ata vocal bo esa ba papi kakol po ba yebi balinga kopesa ba pipi po de ngode forme na bango ti ba yeba no ne papa pikalo ata ba fabrication bo ba no vandal ba depuis ki to ba no vandal so depuis qu'il a fabriqué ba ko yemba so Robino ndaza yi muto ba neko tinda et pas Maman Linda so ka chila so na besoin ata gâteau mbangu yembangu so et pas fana na parler ya choc c'est normal ya ona so mututu pas traverser mututu ya ona lobi yene ba neko tinda so tellement yebi makamba misikité d'abord à perdre d'abord clan moni wenge d'abord cet état d'esprit. Wenga na ABC, aspect beauté, charisme. Wenga un esprit. So za mut esprit,
zoza mutu esprit te obimisa identité na bino zombana yebima bongo barobino baza bakopesa jamais conseil na comme kuna niveau te ya koloba ma musique atika po lo bango te yo pe kutu ndo za soba no beta basoa robino kamsanga po yo tango le la télévision robino za yite peut-être que ne classe zo le ka couper moi Far West mais siko lelo toyeti toke lelo siko toke ne pas toujours ne pas lelo tolongo la polémique siko zela ye tanga zo ba ma fali siko ye soki wenge ezwaki na kesete et ça lisaki vocalité fallait nga yeba soit ça ina ndao na papa na bona mama ba ngba yeba tozong so normal tozong logique et ça le roi yo ndo sabu et ça parcours te me kayele so parcours moni cameraman obo sana ye a filmé bisoti na lobby a yosoge na tika filmé été et pas c'est ça là mais tozana n'est pas no mais tout ça là émission tiba yiba ye akoma peut-être akende et pas peut-être ya nani ya fifi siwa akende pas no meuble zompane po ba moni e pa na yo s'il était chez na ndaku ba ngamba monete na je soso koma ato mo siko bata mayeli toke so na ndia mayeli toke na buso ba polémique po yo ça des succès best ça c'est émission ato zonga siko tant que bato ba zamentelo so ka vana na parler na bango abandai ko ya ko filmer na yo te que papier yeba est-ce que yenga mo poto kutawa zompane no en meba yibende a par rapport na yo mais est-ce que ça une gratitude tango mo esala ke ozena mutu oyo osali ba olo babilo bongo epesi yo pe kando ko mo sala baningo sui mettez à l'obaki ma bébé à respecter à l'obi concert et zaki nango parfait et tout et consort mais o ba satanda ki o ba aza seul leader o ba mission aza lo kesse ba mission ba espérer que un jour to bonge pas leader oyo to voyager na yi mais leader yemo ba meme na yemo ko bino bo s'espérer ndeni aute okende ba tourner na aéroport na salle ba showcase na ye a continuer loko payer range donc non madame mais animateur na ke ku États-Unis boso na yo boye poil ti ba longo la ponani yo na o leader na biso ngana na espérer na yo so to tala bena boye ba biso to espérer to va chaper na moto mais ba mimi na leader ba o memai yo te version na kena na fali pour pas benga ki invité comme invité pas ça musala pour ça yeba musala tazo binisa te fali pour pas nga benga été premier voyage à poto vina yi ba meme ko mema so miseni na wenga azwa chance raté mais fali pour pas quand même abendi amoni ana talent mona bendi mona wenge na wenga betaka vocal azui mama ba Christelle bazwile ndaku na lemba oyaza mona kambumba a petit na ngaka ngana mona lemba oyebi bien ye azui ndaku pa va no vanda côté na côté ya kologi wana zompane moi ça va nous foutre mbongo wana ya fois sigolo moi ça nous foutre mbongo wana c'est wenge le même wenge wana nande ya saline alongwe po après yango baninga na ibake comme des poteaux ba sélection mona ba fabrication bosani ba yembi ba onyoto ba fabrication ba depuis ba fa ba ke ba poteau te ba café room yango te ye alongwe tant ya alongwe ayana mamne fois asala zompane ale bakuma ma poteau te parce que ba ninga ba ke ba poteau belé tala le fabrication ke na ba États-Unis parce que ba yarinze na moko na de soso kompane wa uma ma poteau betati parce que biso to sala makamu obangu ba betati muta bana makamu ya bana mtese le roi de forêt asali orchestre azui mwana mo bana benga Michael Tintu na Brazzaville oye manje morphelin Michael Chendu oui bien so mwana na Congo na muta sala ngoti c'est le roi de forêt biso to bimisa mwana mo na publicité ya primis ba benga kombo nani petit na biso nani bouton Merle Bouton mam o ba sale la ba biso to zo bana ba koyimiko na Brazzaville biso to kenana bato ba pende na ba Bercy donc makam o biso to sala eza uma miya ko betate c'est l'orchestre que na poto liboso oye na ba misette na ba voiture za biso parce que tant séparation ya wenge papa si azana ba misette to ba kenada ya poto net ba lempila de na car emela ida na car tutu kalucha ina car na ete sozo kompa so biso za ina bato to zui open na ke bazata ne lokoti na ete sozo kompa premier poto liboso to ye yomo yebengo Bill Clinton ana le lota Ferrari ba ina Ferrari na ya na Bill Clinton yana Ferrari bosso Ferrari à l'époque nana yana
na le babenga le grave 4 et pas vite toi même vitara c'est l'autre nana koti ba voiture ya misu binene c'est nani babindo mete Pharaon nana yeta ferrailler ayena 600 wana nani alempela obeta 600 et puis le roi de pas imposer faire que la commis chef de caisse reconnu na bon caisse nyonso donc ok c'est ya même ba o salelo to salango kala sanga kuta ya na 300 wa benga le sang de la noix ya rouge bo san oh dama ba salelo le roi de fa salango nyonso donc yenda ebiso ata za imona muki zombani faut pas na rota ezalaki boyi il y a le bilan dans le contexte il y a une explication il y a le bilan musicalement musicalement ba koli pena na musique te ko la entre to ba kofi lo mide ba papa alors bilan na cadre on ya ndenge te ya so ba kola gité so ba kola gité bon qu'est-ce c'est belé jamais ba kozwa référence à Wendiol parce qu'on est des références. Merci beaucoup. Tu comme la pratiquement la souka traiter parce que Mouli le comme côté déjà vraiment pour comprendre que non. Tout ça l'émission to bandako 17h toujours comme déjà 18h déjà lumière et comme déjà vraiment merci beaucoup na batutu au besoin soutenir Tumba merci beaucoup. Quand il fait le plus na Kelly Ngolé la montée ma Patrick Amisi na kata Montréal Loana Kelly Ngolé la couple moko non fantastique vraiment exemple à suivre Kelly Ngolé la montée ma Patrick Amisi na Montréal merci beaucoup na Chine Young Lutondo Shin Yong Lutondo, grand frère Batou, il y a Pyongan, princesse Pyongan Lutondo, merci beaucoup na Batutu, merci na Vianel Mbumba élégantisme, vous êtes tellement belé, vous êtes toujours soutenir Zakari Mwamba, Jidit Mouipata, motema Batu ya Serge Mbo, Balobi, Jidit Mouipata, motema Serge Mbo, na 001, merci pour le soutien, vraiment, na évité trop pratiquement la souka, moi, merci la binoto Talibiso, donc, vous s'abonnez toujours dans votre chaîne Tumba TV officiel. Donc, vous avez Papi le Prince. Merci à tous à Maison Mère. Donc, c'est-à-dire, quand vous regardez chaque mercredi, jeudi, tous à Rabomona, Massimanimba. C'était Zambrota. Il y a Théo Zambrota, 155 coups de gras. Et puis, les premiers, tous à Bona qui montent à gare centrale. Et puis, le 15 août, Wenge Mobimba et Rosana, indépendance à Brazzaville. Nakata Massamba, il n'y a pas de Bisso Sassou. Donc bato to balinganga numéro na ngai code des amours na ngabo beta mito de 143 te beta rappelé ya Ouli Mouché 97 067 16 44 soit plus ya Ouli Mouché 89 99 55 194 là Ozinga là na profité directement l'occasion na remercier mon grand frère propre na Paris archevêque Ben Lobobo monsieur Zéro Fénéa honorable Timothée Chimanga le petit Sarkozy na pesi Bruno Lubika mbonga propre mbonga propre les représentants voilà ba panneau solaire na Congo MDD business fiso ituku na pesi empereur JP Lumbala l'empereur JP Lumbala pourquoi pas Wakwetu Machi Mukulumpa pourquoi pas na PDG Maluma Voka na Serge Makila directeur de la monnaie mon colonel Franck Ilanga na pesi ba mbote na ya Willy Penseme ya Uli opéré la MTT le Japon na kata Diblé mon président Don Alil pourquoi pas na Yemoko Babi ya Garin Kumbu pourquoi pas na Roger Mvumbi bana na ngai na pesi ba tout ba mbote. Donc, comme la mère d'abord leader, Fatou, Prince Lay, Ben Moucheni, Binotou Bambote, vous n'avez remercié. Merci beaucoup. Remercié Massa Labiso. Noël Meuble. Noël Meuble, patron de patron na Ebiso. Merci beaucoup. T'as là des gars qui disent, il y a des Kiti Bomona. Tu as des gens qui s'est retrouvé à 9 niveau, même BCC. C'est là, merci beaucoup à Jean-Marc Kabengele Biaï. Jean-Marc Kabengele Biaï, Nakata London. Merci na Chambouy, Sylvain Chambouy, na Kata Souda Fouana, na Cape Town. Merci beaucoup na Tony Biaï, Babi Tony Biaï, Motema Batu, ya maman Jocelyne Biaï, papa na Williamine et Nabo Garçon. Vraiment merci na tout pour soutenir. Oh, on a nos abonnés na Tumba TV, s'abonner directement derrière la caméra. C'était Lionel Chamala, Lionel Yemo Pega Mtasimbi côté à montage. Merci beaucoup na Batutu. Portez-vous bien. C'est parti. Pumbwe.